HP Media, la chaîne qui vous édifie. Donc, et nous, baboy, et ça, là, notre soko monnaie, on a ça échec et la vie na yo. Quel est là on a prié? Dans l'église, la vie, ça ban, nzambe, la vie, soko loti ndoto, o loti ndoto à ma paix. O l'amour qui n'a ton koki koti ka mbetute zongela pongi bongi sans ndoto na neka pongi ou soit koti prier avant tika mbet de ceux qui déjà quitté mbet ça ba so lota a loti ndoto bimi bolika mone sa melemba mo na 2 secondes donc ndoto engola kisa soko moni ba ndoto a mabe ezola kisa via moto mobimba donc nzambe akolobela yo na nzela ya ba ndoto de chef et chanson awa problème les anini azongi na bomoy azongi na maboka fera pas azongi na poste mais le pas voilà ya boni batebele attention la grâce c'est trompeuse hein et ça batebele ba benga ça nzambe aventurier oui après si bon là mais yo ozo vivre ngala te yango ozo vivre na carte de débauche ozo vivre na carte il y a fornication ozo ça la fornication et comment bénédiction comment on dit ba comment somba yango ozo ça la fornication mais c'est la mariage yango c'est l'amour par rapport il y a offrande au PC non donc nzambe azanzambe à grâce vous savez que wana eza problème na bino ba ils appellent ba ndoto musuzo la sa bénédiction wa to kolobela kango ndoto muso mona ko bake une grande bénédiction sur la vie nanga donc eza ba ndoto eza lié na bitumba okay. Alors ndoto na lubango eza direction divine, la chaîne qui vous édifie. Ecclésiaste 9, 1. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Je fais de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Verset 10 jours. Ecclésiaste 1, 9. Excusez-moi, Ecclésiaste 9, 1. Shalom peuple de Dieu, les amoureux de la grande chaîne HP Media, et Boué Malam, émission de Sika Mokola Lelo, et c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Nathan Mwamba, que vous maîtrisez bien déjà dans votre chaîne HP Media. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, HP Media, c'est la chaîne qui nous édifie. Ça vous édifie pas seulement, mais ça commence tout d'abord par nous édifier. Nous, Tozo Banda, déjà, biso to monaka, déjà, mission o yambo ete bino bozo yango, biso tout message rolamba yango. Merci. Et aujourd'hui sur ce plateau, je suis passé, je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Guillaume, et avec qui Toza qui n'a penza mokolo à lobby. Toyoka qui ba réclamation na bino, Toyoka qui pa boloba qui moi son ezalaki penzate, Toza qui n'a problème il y a son, suite il y a place au Tozalaki, tout ça qui vraiment on a plateau habituel. Et aujourd'hui on a trouvé bon il y a kozonga peza na plateau na biso yango il y a chaîne na biso au bison stoyebi HP Media, la chaîne qui nous édifie. En tout cas ezaka kananzela na ba commentaire na bino nde esalaka ete tozala penza o tozalelo ezana nzela ya ba remarque na bino. Ne vous fatiguez pas, en tout cas continuez à faire ça, continuez à nous écrire par nos numéros qui sont affichés juste en bas de l'écran. Continuez à faire cela et excusez-nous encore pour une énième fois pour un mois de dérapage. Il y a moi la technique, comme on a toujours dit, que la technique a toujours ses caprices. Alors le local maloba nzambe ba betaka yango tembete to linga répéter que oyo nzambe abimisi pona peuple na yeba na nzambe balia yango bien te suite ya ba raison technique yango était to sali vraiment na makasi na biso bien que l'homme de Dieu aza vraiment la batango mingi te to sali penza na makasi était mosala nzambe yambo ya kokoma église. Je vous signale que nous sommes mardi à Zakana culte, mais to bengié il a aussi respecté notre invitation et le voici là devant nous à qui nous disons shalom papa. Shalom frère Nathan. Bonjour papa. Nzamba za bien, nzamba bato ya biso ko biso temo. Ya ofele. OK. Moment to se retrouver soso. Na bomoy. Et puis ici quand on attend le Nzamba za lokumu en tout cas merci pour répondre les sous une invitation na biso mokola lelo. Amen.
mission tout ça qui la fois passée ton message on a appelé ça qui ba Nzambe et ça qui déranger na moi tentation moi maintenant c'est ça qui sur le plan technique et nous voici tout bengio vraiment au refuser appel na bisoté au Yesu pour répondre en tout cas merci na part na yo. Merci pour la humiliation, merci vraiment pour la comique nayo, humilité nayo, et on dit que sali était aux alapelés aux ali papa. C'est ça, c'est ça. Nzambe a kumbamapo sans Nzambe, toza elo côté. Moni toza wana so musala Nzambe bengi biso. En tout cas malgré ba programme sur qui belé le toza un culte. Et puis on a séminaire de na tongo déjà, ba to bongama ba déjà tipo kwa mais na bilan lokola et nazui invitation sur na koma pour kobongisa afin que ba Nzambe ba pambolama na makambo to lobaki na Italie ba songe. Donc c'est ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et la Bible nous dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alors, Papa Soro Kumba Biso, Nalo Sambo, Yambona Biso, Tobandagnos, Osamalam. Tobondeli, tendre Père, nous te disons un grand merci, nous te bénissons. Merci pour le souffle de vie, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton amour envers nous. Tout ce qui est en haut, nous allons ensemble, nous allons assister Biso. Pambola Moutounion Sozola Nabiso, Tambo Nzambe, na Kombo Yesu Masia Tobondeli. Amen. Amen. En tout cas, restez branchés ce côté dans votre chaîne IHP Media, la chaîne qui nous édifie. Et nous voici, nous voulons maintenant parler de la part du Christ. Il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu d'eux. Et moi, je suis persuadé que le Saint-Esprit est avec nous. Et si tu te connectes aussi avec le Dieu que nous parlons ce matin ou à cet instant, laissez-moi vous dire que vous aurez aussi la bénédiction. Il y a grandeur, il y a Nengozueli, Moussalinaï. Papa, en tout cas, hier, la fois passée, nous avons eu à parler sur Bandoto, mais maintenant sur les songes liés au combat. Okay. Mais qu'est-ce qu'on expliquait vraiment dans mon laïna et hier, on a eu à parler sur les songes liés aux échecs. Okay. Mais quand aussi la mission moi récapitulatif sur l'union somi baléwana et puis tokota na maïnzamba Dieu to lobela qui les songes liés au combat to bande koloba par rapport il y a verset à Job chapitre 33 verset 14 Bible lobby cependant Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre Bible lobby Dieu parle dans la vision nocturne Dieu parle dans des songes, Dieu parle dans le monde côté na profond sommeil. Nzambe alobelaka. Mais Nzambe alobi Bible une affection là dans Nzambe alobaka mutunde azwaka te bate. Mais Bible lobi Nzambe apesaka avertissement. Dans alobaki noto na vie ya mutu ezalaka avertissement ya likambo oyo ekoko ya lobi. Et Nzambe avertir ye. Dans alobaki mutu oyo Aouti Kobotama 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Azui Ndoto. Azui la avertissement. Azui, Nzamazo avertir 30 ans. Nzamazo avertir 20 ans. Nzamazo avertir Makambo et Soya. Mais Bible lobby, mais tant que Nzamba lobaka na bandoto mutazora kebate. Ndé la pesa qui premier jour na lobaki, ezala bandoto o ezali lié. Soko l'autre en là ça combat sur la vie na yo. Donc bandoto soko mona na vie na yo lobaki combat et soya. Alors, et aussi na soko moi nzambo ayo ki amakompagne bitumba, o ezali bitumba na vie na nga, otika mondoto te. Bato balobaka ce qui est révélé et condamné. C'est si ça veut c'était. Ce qui est révélé est condamné. Comment condamner quand? Et comment condamner ce qui va révéler yo? Au téléma le sambo. Tant au téléma n'est causera condamné par la prière. Par la prière. Alors ce qui va révéler quelque chose et que aux yeux gardés et makamwa et comme là on a vu na yo. Alors tout ce qui est révélé est comment condamné par rapport il y a le sambo. Eh yango moni na bandoto eza bandoto oyo eza ko annoncer zo la ki sa liwa monsieur zo la ki sa bitumba de somo na zo la ki sa bitumba zo na finanga eza pe na bandoto monsieur zo la ki sa bénédiction wa to kolobela kango ndoto mo so mo na ko ba ke une grande bénédiction zo na finanga donc eza na bandoto eza lié na bitumba. Alors ndoto na lobango eza direction divine
ndoto est plus que la prophétie, ça n'engage que moi. C'est plus que la prophétie. Prophétie, nous avons bêti à côté. Qui Samuel, un grand homme de Dieu. Bible le dit depuis qu'il a commencé à prophétiser, attends le mon côté à Samuel le nassé. Mais mon kola kutana kana Elia, ndekwa David a kutana shamatali bobidon, bidon nzamba pakoli. Nzoke zaki était nzamba biyete. Donc prophétie quoi nassé. Mais noto ce qui est quoi nassé raté, c'est que mauvaise interprétation. Donc noto erataka te. Nzamba ko lobelo na nzela ba noto. Oza prophète te mais nzamba lobelaka yo moko. Yon a bise mo nzambe ko ne déjà ba noto te. Mbala mi balé to gi ko lobela. Na wetali le songe lié aux échecs. Il y a un lingi to songe la mo mukelelo pour ba ndeko bele ba comprendre kité. Déjà ba songe au soke na vie à moto. On comprend que échec ezo se présenter liboso na ma. So ke yé le loté, lobby échec ko za na vie nanga. To za na vexé moko na Genèse chapitre 40. Genèse 40. Verset numéro 5 à 6e verset. Bible le Bible. Pendant une même nuit, les chansons et les panassiers du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison et tous l'étaient un songe, chacun le sien pouvait recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, le regarda et voici il était triste. Donc awa deux personnes. Bible le Bible bazalaki moko zaki chef de chanson, moko zaki chef de panassier. Bible le Bible bazalaki basali ya Pharaon. Pharaon zaki mokonzi. Alors basaki mo erreur Pharaon boti bon na kata prison. Mais na kata prison le ko appelé Joseph akenda côté na kata prison pourquoi pour moi c'est Potiphar ko saki makam. Bible le Bible se retrouver le ko ba monisa. Mais na tongo tango Joseph alamuki amoni bango triste. Amoni bango mama a comprendre pourquoi bato baza mawa. Ne babandi komi tungisa. Joseph atuni bango qu'est-ce qu'il y a? Non, nous avons eu un songe. Mais toujours le interprétation à songe toujours zoité. Il y a un qui s'amona nzambo sola nanga. Tam si on néglige un songe. Mais na kata Bible za na bato. Azaki soka du songe a obimake. A couvrir toute la journée à l'interprétation à songe. Bible le Bible bango mi balé bandi komi tungisa. Moko alobi non, Joseph a dit interpréter dans le bas dans sur le interpréter. Abi na loti nzete moko zobota. Mais nzete ngo bimisi ba fleur épaissi raisin. Raisin mo comme mur eteli. Na moni siko ngana na zui yango raisin à côté là. Na kamoli na verre ya Pharaon et puis na pesi Pharaon meli. Joseph a tant lié. Joseph a interprété pourquoi pour la 4 la mona qui raisin mur. Raisin à côté là. À comprendre après 3 jours, Pharaon ko benga yo. Mais le ko la raisin teli, c'est que à cause de son la place na yo. Il y a un nabi sa montino sur l'autre ka manga côté là, wana tolo belango. Et le ko côté fruit sur côté là, c'est une bénédiction où ils prête na vie à monde. Wana tolo belango. Alors tant moi tali abisi que abi talamingi to son la poste na yo. Yami balé pas tala moni interprétation qui malam. Abi tepe Joseph ndoto abi ngata na lali. Na moni na memi panier na mutu na moni mapezaki na kati mais bandeke likolo ba yibi yango ba kenango je fatala bi non ndoto na lié à la bénédiction te ndoto na lié aux échecs abi sabi nyolo baboy kaka ndenge ba yibi biloko après 3 jours Pharaon ko benga yo akotia on croix akoboma yo Bible bi esama ka bongo mais oyo amona ki fruit eza côté là je fais bi sabi soko bimi na kata prison kobo salangate aibisa bango nyoso mbalete aibisa moko pa bige moko bika musuzo akufa pourquoi pour ndoto et signifier déjà lobina de enyo baboy ezala ba ndoto soko mone nzola sa échec ezo na vie na yo telemela ngona prière na l'église na bisa bana nzambe na bi soko loti ndoto o loti ndoto ya mabe o lamuki na tongo kotika mbetu te zongela pongi bongi sa ndoto na ndeka pongi ou soit koti prier avotika mbetu de ceux qui déjà quittent mais ça bat monsieur à l'autre ndoto bimi bolika mone sameli mbamo na 2 secondes donc ndoto engola kisa soko moni ba ndoto o mabe ezola kisa vie ya moto mobimba donc nzambe akolobela yo na nzela ya ba ndoto de chef ya chanson awa problème les anini azongi na bomoy azongi na maboka Pharaon pas azongi na poste mais le panassier Bible lobi azala qui pandi au bois à cause car il y a songe na ye on songe et la réalité donc c'est ça alors na kata ba ndoto et ndoto ozo ezali lié na ba échec
exemple so mutu amoni na bandoto ni à chaque fois lota oza na uniforme ya école primaire yo oza na uniforme ya secondaire yo mutu koma na université déjà ezolakisa ke ndoto eza lié na échec ezolakisa vie na yo e ozonga sima réponse tango eza vie moko ya rétrograde do vie na yo ya kozonga sima okosa l'effort okoba na travail ta pa mundele okoba na travail ta pa nan okozonga sima ko reculer elingi loba ke na vie no bano reculer tant mususu oloti oza déjà na ndako mo longwa kala ndako mo longwa kala na koma ndako mneme na lota na zala kata studio na lota na zala kata studio olongwa komo kenda kala mo lota ka avenir na bino ndenge zala salite na ngaba ndito manda otambola ndito zala ka via rétrograde elingi loba boye na nzoto boye okoki kozonga te mais na esprit na yo ekozala lié na vie ona ya souffrance atozali ndenge nini obuni ndenge nini via rétrograde et ozala na vie na yo na betaki lisolo eza na ndeko moko aza libanda na mboka na mikila poto mais azolota ya lota kaka azolia cabri na café géant na lemba azolia cabri na café géant akiparapete tellement ça n'a ambiancé alors ni nazoka posa café géant nazoka posa azonga café géant ndenge na kuta na problème babi c'est pas na bino muto zobela makasi aya ko zonga tango ayebo moto ya zonga ka muto akufi yemoko akoka ozonga te ati malade des yeux aya ko kufa donc pour mes amis bande ko zongi c'est déjà l'esprit na bandoto ne via rétrograde ya ko zonga de soki muto azolota dia bandoto azolota ke na vie na ye étape où il y a le cas déjà au comme une étape moins supérieure mozoka ozozonga na étape moins inférieure na vie na yo ezalaka vie rétrograde de nyola sake noto ezali lié na échec et loko nyonso kosala okuta na échec na vie na yo tika nzambe apambola mutu nyonso azolanda biso sikoyo. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que aux gens qui vraiment moi temps, il y a qu'à expliquer aux Izaliba Noto les songes liés aux échecs. Je pense que vous aussi, notre chers téléspectateurs, vous avez le temps. Il y a qu'à landa vraiment n'engeni mosala nzambe autiko expliquer biso vraiment na molai nyoso. Papa, olali olotindoto yamabe oui. Au télémi, au sambelité. Ni ne comment. Bon, ce qui au lotin d'autres lié aux échecs ou bien lié au combat. Ou soit, yo yé ngamo na lotango na comprendre ngote. Le temps, il y a Rougloukapé, Nanya Limbolando Tango, et tu n'as pas eu le temps de faire tout ça, et tu n'as pas non plus eu aussi le temps, ton courage, il y a qu'au fouka mamamo au samedi, parce que c'est pas donné à n'importe qui, mais tout le monde peut avoir le songe. Okay. Mais c'est pas tout le monde qui pourrait encore entrer dans la prière pour le moment la makamondé mususu. Alors, suite à Moutouma bon Eza et Rosalani. Alors, Eza Mabé Makasi. Surtout que Nzambe déjà lobelio. Na lobaka so mutazo lota eza bolingo Nzambe batebe ba lokandoto. Et puis mutu nyonso lota kate na bakaza na pan. Oui, mutu nyonso lota te za na pan. Do fo lotaka. Fo so lota te bandoki ba ko saka ndene so balingi. So lota te makamwa be ko saka ndene so lingi. Donc mutu nyonso lota kate za na problème. Fo luka ba sambela pona ko bando lota. Pharaon kutu mutu mabe. Alzo bandoto alota. Ndoto pe bikisa Israël. Ndoto pe bikisa Égypte mobimba. Donc Pharaon mutu mabe lota ndoto. Ndeto uta loba awa Jacob uta yibi li pambola yaya. On na Israël li pamboli droit de naissance va pesa pa yaya. Mais ya yibi li pambola yibi droit de naissance. Azo kima mutu mabe ma azwa ndoto place azwa confirmation que nzamba zana ngai. OK. Na nzela ndoto. De so mutu azo lota tes problème faut ensemble nzamba. Alors la question là soki mutu loti ndoto. Na bikeza bolingo nzambe katsa mutu wana. OK. Ingoba nzambe azo tindika osambela. Alors, ceux qui déjà les camabé, au moins on faut aimer là on a prié. Ceux qui sont mis en Bible, le Bible est avertissement. C'est nous la Bible. Bible nous a fait avertissement. Ceux qui ont négligé avertissement, on a fait ça. À quoi avertir les sous nandoto. Ceux qui ont fait lingo makas avertir on la moto. À quoi avertir on la moto. Nzamba ko le belo atana nzela bana no ba sala elo moboy et ça message. Nzamba zo qui ne copie sur avertissement. Ceux qui ont comprendre karaté, des cambo comme là.
Alors ce qui monto ata sambela raté malam kuto zoa oyebisi bato ndoto na yo ba comprendre la prière chose en attente que na musala mi option tala na loteki boy na loteki na kufi na loteki boy bobonde la ponanga otiki le bon sujet de prière na yo ba sambela pona ba bengana le fils que esprit de mort par rapport à vision oyo moko omonaki do ba aider na prière ba aider na le sambo po yo moko oza attente puis yo moko kokate. Donc c'est comme ça. Alors, Ndoto et Zola Kissa, makambo belé na vie à bateau. Alors, merci beaucoup en tout cas. Tozaka na monde à Ndoto et yo l'autre raté papa tu le bango c'est que oza en panne. Alors, tu dois chercher vraiment le mécanicien par excellence Oezali Jésus et Nadia na Losambo pour Ozala vraiment arranger. Merci en tout cas et avec le temps tozo pousse en peine moi tozo pousse en moi peine déjà papa. Inconvénient ezanini na mutu oyo à l'otindoto aki okuta na mutu moko oyo interpréter mal cette chance et ces songes là. Donc inconvénient ezali na lo bara kati ya Bible. Inconvénient zaboy. Malheur oyo elinga ya na ndoto ekomela yo. Pourquoi? Au pharaon ezali tambo interpréter songe. Atele babi abengi bato mayele. Ba sage bazaki bana futa bango. Bazaki bato ba yebi mboka bien mais tant ba interpréter bato fera mano yoka so bisi on lelo ba bisi fera lelo muto bimata le ba soda ba bimate wa bimata mais mon kolanka katan ayoki mauvaise interprétation tellement wabi non yote ça c'est pas ça a bengi sous bato musu ba interpréter ba bité a meki bi non je si mar mais qu'on le dise aussi que Pharaon était un homme spirituel. Bon, bien qu'il n'ait pas de mutu. Non, Pharaon d'abord, Pharaon ils ont comment monter Pharaon est grade. Mais c'est grade à Moussala. Ok, comme ici. Oui. Alors ils ont grade à Moussala. Alors Pharaon, tant ou déjà à Joaki Joseph. Tant Joseph Égypte n'est bandeli. Bazaki m'a bêté. Israël a bongan en Égypte. Israël va latin en Égypte. Balia bien mais Bible dit tant ne Pharaon mi bala kotaka. OK. Nde agio bimisamte ma babino to pekisa bango babo tete bakola mais Pharaon c'est kazaka bien. Quoi liboso qui bien. Donc cela bien à Joseph, il y a une sungi famille à Joseph. Je comprends. Donc Azaki aibaki nzambe toloba. Non, ce n'a pas bongo. Aibaki nzambe. Bon, na sens nini. Égypte, on a dit Égypte n'est bandeli. Égypte Israël n'y a quoi en Égypte. Israël a sepé la peine Égypte. Balia balata basepela na Égypte. Il y aura un jour autour lobela wana ngana za na place nini et loko nini e bande ko pousser Pharaon après ba interprétation ba ndoto ya ba sage na ye alobaka que non c'est pas ça azala convaincu. OK, problème il y a moment na zongi sko ko lobaki du coup c'est que Pharaon il était un homme spirituel. Oui, to ko loba bongo Pharaon pas qui spirituel pour tant que déjà na pour ça ba pc interprétation à son azomona déjà que bateau yo et là le baba raté et si maté na convaincu mais tant ba biseka le sola Joseph tant yoki ka Joseph yango open interprétation à son c'est comme malheur nini oyo comme la muto aza un homme spirituel mais Dieu lui a parlé quand même parce que ndoto ya pas bateau spiritualité. Oui, il y a aussi des gens au nzamba visiteurs mais ça me l'a répété. Azana pe muto satana te azana ka bongo donc azuindo tomoro ake a cinq interprétation non pas muto mo o yazo mona ki non c'est un homme spirituel mais interprétation qui est en dehors il y a vraiment nzamba lobeli inconvénient et comment nini nga go benga homme charnel donc homme charnel so azui songe azui songe et que assemblera na été abine nzambe azamuto mais les abattus sont que Dieu existe. Ce sont des croyants. Donc croyants mais il n'est pas chrétien. Qui n'a une église. Le soka zundoto. Soka zundoto. Ils ont accès que nous avons avertir les Camoroboy. Neti va bisoyo to kutana nzambe banana on sona na ndoto. Tama sona na ndoto et moko omona o lamuki ba camarade ba biso bino to kebeta biso bali. Et moko mais mo note zoya. Ezozonga parce que mutu bon so ezaka nzamba ponier kaka nzamba zongisi na nzela vous comprenez nzamba zongisi mais ce que ça lié à zu interprétation bien té makambo nzamba malheur ya komela donc malheur a kota kata malheur donc tant les gens nzamba zoloba na visa faveur za grâce pas le bela bat nyoso té donc tant déjà zoloba na nzela ba noto c'est que nzamba lingi asa lo mon katina mais ce que comprendre au koya toujours na erreur ou bien au kutana ba échec mon bona vie na yo. Donc échec koya après 10 ans, après 20 ans, après donc Nzambe alobaka. Exemple montant dans la carte il y a libala. Mais la vie naie à l'autre atam susu azapa na bango. Na bondela pona ser moko berceau. Na lobela on déjà témoignage ba délivrance.
c'est moko berceau ya libende n'était berceau libende ba barre de fer à kala au souka na mutu na moza ba tie nini bo bando tio musique bablo ya temps butu ya ye à moi 1970 ezaki pa na bango ya ye ba tia pa na bango na dira oyo ba no lalela ezaka ba tia ngoka ndenge beba zalaka po ya zamo na souka na kata famille. OK, alors ezaki siko le maire na moso tela bikino na tia mo souvenir etika kwa mise na kata ndako ko souvenir po ndenge ya zala mais siko yo tango akeli ba ba lié sur la carte de bala l'autre à casa en carte bersoine ou soit dans l'autre et moi l'autre monde zo sakana mais le quoi ça appelle pour moi lamba chaque 12 heures moi zo pas na bango maman on a lambeli mbango moi zo na bilo mais et que ça la carte li bala yaki obeba bo bala ebisa bi kende nanu kende nanu oya kaka bo bala bengana e bongo ak bengana e bongo donc li bala bebi pourquoi azena carte li bala mazo l'autre dans la carte berceau donc son esprit n'était pas dans le mariage et ça qui na carte mariage té donc azolota azana carte ya berceau mais tant azolota bongo déjà nzamba zo peso ba avertissement au sambela ya ko buka ko kata ba berceau na ko bima na berceau mais le ko la comprendre ta yeba langage nzambe té mutu pe malama ko interpréter azate mbia mwana mabe ko mele nena zo ba boye article célibataire za pa na bango mbala zo bala moi si monsieur. Donc, tant que nous avons déjà, on a déjà bablo à bongo. Et si quand on y a le cas déjà, on a le cas, et il y a que ils avaient via réclamation et divorce. Tout y a réclamation, il y a célibat. Pour ozonga na kati, il y a vie au yamabe, na vie au akala, pour ozonga. Donc, au long la mariage, ozonga. Donc, mais ceux qui ont déjà, aux ont marié, aux autres, aux ont n'a libala. Pour atteindre, moi, ils avaient songe, monsieur lié à la bénédiction. Très bien. Monsieur lié. Mari de nous mettre au lobela en tout cas, merci beaucoup. Tozo pousse en apenza moi mukende toujours TV Zangonga. Merci à tous notre chers téléspectateurs, les amoureux de la grande chaîne IHP Media, et restez toujours branchés ce côté. Tozo continuer na enseignement sur les songes. En tout cas, papa, message ni ou il a qui ba nzambe pour na mokolo lelo. Bon, message ezaka ki na ngala bisa ba nzambe faut ko telema na prière sur mon songe pour négliger. Et puis sur se sentir que yo moko kando to lo beza mo moto sola na be singa papa ngaza na makasi o sambela te. Mais bino o sambela ka pona nga. Ce qui yo pose sentir bon to ko aider na prière. Bengi biso numéro na biso na plus 243 85 88 17 579. Je vous signale que l'émission à lobby, moi erreur et salam qui a technique, na sewanolé de 579, totagi 519, ce n'est plus 579 et ce n'est plus 519, c'est plutôt 579. Alors, appelez l'homme de Dieu, papa, question monsieur se dérangera vraiment bon moi nangai. Mingi, excusez-moi, maman na biso, bandeko na biso à diaspora, bozolanda biso, et le Rwanda est dérangera nga makasi. Yaza libana mboka, azani makasi au sambelate. Pas ébisio clairement qui naza nga makasi au sambelate. Allez, asalimo offrande, atindi papa boki de bo sambela pona ngai. Yé atikal ne ka na vie na wana ya bienté. Est-ce que Dieu peut aussi exaucer prière mora bongo? Bon, ils ont pas si. Ils ont un peu pas si tu es impossible. Nabi, non, impossible pénaté. Ils ont pas si. Pourquoi? À côté de la vie à bon moment, à cause de la foi, il y a Yesu Massia. Oh. La foi. La foi dans le péché, ça peut aussi agir. Non. Zana biso, na ina expliquer bien. À cause de la foi na ye, abiki non linzambe akambola ngai. Na likambo na zana. Nzambe akoki ko kambola ye na état où il y a zana ya péché par rapport à son offrande. Na ina expliquer boy. Eza kwa mutu wa no benga kala kulu kangala jango abana ko egorger bato. Azaki azo boma lo biso to ka gorge na biso yi pari ba mobutu nde bando tinda azokende bazoteka. Mais elo esala ke jango akoma mosala nzambe. Akoma mosala nzambe. Oui, akoma pasteur. Aza pasteur sugo le sugo na ba waza soit na nyoki. Akoma déjà pasteur, un grand homme de Dieu. OK. Donc akoma mosala nzambe. Alors na lobara no ba seke na kata famille na ye ou bien yemo kwa ibara nzambe à moitié. Mais siko elo esala ke ana vivre na kata ignorance. Nzambe azana batu nzamba ponara. OK. Nzamba ponara. Alors, na otininga ba sa masumu te ezama pe makasi. Ezali kamna nga lobela. Na bi comment tozozwaka mutape simbongo mais ozo c'est la prière nzamba sale na yo. Mozo vivre na kati ya mabe.
Voilà. Ya moni batebele attention, la grâce est trompeuse, hein. Et ça batebele ba benga la ça nzambe aventurier. Oui, oui. Après bon là. Mais yo ozo vivre ngala te yango. Ozo vivre en carte de débauche. Ozo vivre en carte il y a fornication. Fornication. Ozo ça la fornication. Et comment bénédiction comment on dit bah comment somma yango. Ça. Ozo ça la fornication mais ozo la mariage. Mariage à mot, ozo la mot par rapport il y a offrande au PC. Non. Non. Donc Nzambe azanzambe à grâce. Vous savez que on a un problème nabino enseignant de la parole. Donc tant au solana mutu, vous devez tout d'abord commencer par lui enseigner que révélation azolukawana. Parce que ming ba mo y pas na bino on les camo est très important. Oui. Au moni système on va papa prier pour nanga. Oui. Nga penza papa sakola pour nanga. Sakola pour nanga bon. Nga na mbarabato. Tant que ba sambela pour nanga. Nga la ministère de délivrance. Nga prier na ngai na kinaka na kirdam. OK. Tu as le même l'église qui au mona ba fiche à kirdam na kirdam. Fiche. Oui. Il faut te la fiche. Non, ba fiche ya kirdam to la. Na tuni so teka pour mingi ba mo teka fiche. Oye bo avoku tana on sala nzambe faut non fiche, on sombi non fiche et comme le roi prescription médicale. Voilà les égarements. Nga benga égarement. Nga benga égarement. Yuza bon modèle. Non. Nga benga égarement. Donc alors fiche ya nini ya kirdam. Ok, écouta, question déjà, on va préparer déjà, tout na yo va remplir ce que tout ça la délivrance, de ton anneau prière par rapport à question là. Exemple tu vas tout nyo, où tu se passes, on se peut en plus de 10 fois. Moyen nzamba pa mo nzambe, bonde bonde la pona ko botananga. Mosa nzamba bani mo service nzambe oui dolé oh nga sikoyo nzamba mo ngolupe wo sala mosa nzamba ki asambelika nzamba gloire à Dieu mais il y a des choses mabe on a sala papa tala na sopa bazemi alors à partir que le quoi mon miséricordieux nzamba fongoli lolo bia moi on reconnaître mabe na quelqu'un peut reconnaître ce péché quand on dit là mosa nzambe to on aura que peut dire que pas nzambe oui kirdam rosa maka pas mosa nzambe to mbala mo non kirdam eza confession te confession to n'a pas nzambe kirdam eza na zo ba ndenge nini bi pesa bitumba ezali soki na bi ke za pour mobota eza pour mobota na kata bitumba so nzamba révéler bisote na nzela kirdam mo ko bisanga papa tana saka ba na sala neza boye eza boye on ka place détecter place ma est-ce que yo sengela ngo bolimbisité so bolimbisi OK pas nzambe mais basala nzambe mingi bazala non avosa boye fo ya nanu kirdam lobano nyoso oya yo aussi longtemps c'est pas à toi de pardonner. Non bolimbisi va ça même au catholique basala c'est un péché oui tout bela basala pas nzambe tout bela pas mutu basala kirdam kirdam na rolande la yo na yeba ezani olola randenge ni uso le na loka mutu mazo finanga kimo c'est ma bémo ezali ma siko oza mutu ekolo limboka nini papa nani boy na ko zo pe mabe place na bande prière délivrance mutu azui délivrance na la batu na salle délivrance dans l'action ba image na téléphone à celle qui est na téléphone pour détecter malamon émission otali mutu na za image na téléphone otali mutu azo paraître le quoi na 70 ans tu vas prier après mission dans l'accent tu vas prier nzamba kangoli azongi le roi moi na 40 ans azongi abisi papa na la 41 ans le so taliba biso 70 ans ndimi mais la nzela prier nzamba kangoli ne place na banga puissance ya Yesu Masia na nzela makila nzamba kangola nzamba bikisaka nzamba pambola mutuni so la ndibiso pe o azola na biso. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, l'homme de Dieu. Merci pour la réponse et l'invitation à mon Lelo. Merci aussi à vous, notre cher téléspectateur. Confiance. Et on a toujours dit que HP Media et Zakaka chaîne, le roi de la chaîne, nous sommes d'abord, c'est d'abord l'ensemble des saints, l'ensemble des enfants de Dieu. Alors, nos numéros sont affichés juste en bas de l'écran. Entre en contact avec nous, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Tout ça, on a des erreurs. Selon mon salami et ses publicités, au lieu de finir dans les commentaires, écrivez-nous. Parlez-nous plutôt. Papa, tu as commis déjà dans Souka, il y a une émission Nabiso. Merci à
à tous nos trop chers téléspectateurs. Merci à Maman Jiachi, à Papa Ozeamani. Merci pour la confiance. Et merci beaucoup à Priska qui était à l'assistance. Merci beaucoup à mon chef direct, le chef Givlen Chungu. Merci à vous, papa. Papa, Tokomi Nasuka, Motuna, Ezali vraiment, O Ezaki Nakati a commentaire, O Ngaina Yoto Monaki. Na émission à lobby, Olobaki Elo Morobi, Soki Moto Sengi prière, faut atteindre les fils kata transport, Okumata, Naba intercesseur, Nesika ya Losambo. Puis au moment où ni maman na biso, n'habitaza maman to papa, a commenté à lobby, Nzambe après Sarbisubino au fêlé, aux ordre été, aux organisés été, on peut lire ça directement, aux organisés été, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Attends, on peut lire ça. Excusez-nous, on est là. Merci en tout cas. Il s'agit donc à te comboter. Papa témoignage ici là en tout cas toi 5 témoignage ici là émission qui to kokasison yango tina auto to meki un peu ko bongisa lelo oyo même émission yango lelo siko to sanga sur le valeur ajoutée. Moi réponse pour na sœur oyo akoma c'est on a répondre qui obiki pasteur Guillaume Boza bata orete oui Yesu Masia tango abane komata ko sambela pour bata senga ba café OK alors les places frère Nathan et ça nga passe makasi et puis nzamba limbisa sika ozali bato be balinga bakutana ba aventure puis na ba escroc OK alors biso to senga mbongo te so to samsala nzambe OK to senga mbongo te ndena lobaki na ba ki ne fiske ceux qui m'ont enseigné requête à prière nous avons deux sortes de prière tout ça là na conseil leur prière dans le téléphone oui si non papa sambe na sambe nzambe biki c'est amen et ça na ba kam suis singa photo landa alors tant de je peux singa kana yo singa papa ndeza boye na zolota boye faut bolanda na la prière na bisio que photo mata retraite ndeko na ngata yo moko na sangisi bato misato na groupe à 23 personnes ba na église alors na sangisi bango na zoata 10 na biso photo mata ngomba yebisanga ata muté mabe so itoaki na ndako na to otala ngoso ba biso secrété donc mata na bato wana yoko kabila biso transporter tomatina bato wana mais bon so esali ki ndeko wana o asengi lo sambo penza azana makokité kasi aza vraiment na posa ko sunga mana lo sambo na bino ya ko déplacer. Non, nazala bango na téléphone, nazala bango. Bon, c'est celle qui a téléphone, te yo moko ko sunga na transport te papa. Te bien sûr, na bibo nazala bango. Nazala bango to sala bango. Mais ce qui et puis eza tant to lobi bongo eza obligatoire te montenir sur les gars pa na biso, aza na bete solution to ça délivrance pas frère moko na ngola. Ni nazala ba protéger musala yé moko, abi papa no sa na ya kintsasa pona mona yo. OK. Donc ti le na continuer à prier pour na yo. To sengi droit ya prière te, to ba ki ne fisque. Na ba ki te avant moto, ezaki question tout n'engé ezaki par rapport ya ndenge ba bango senga mona bi non biso senga mbongo te. Vous au moins vous êtes un peu vous avez clair na mama balobana. Ce qui moto a koki ko aider biso na ba et c'est pas une obligation. Mais ce qui moto ko aider biso attendre ba transport. Ya bi singa bi Yesu Masia kutu asenga ba to kafete. Mais Yesu Masia laissa ba na montagne. A laissa ba na ngomba atei amoni bato non ba yeko ba bi bato ba kufa nzala. Abi fête hier soir. Azui poisson azui ni a multiplier ngo a pesi bato ba lié. A pesi ngo le contre morceau afin que rien ne se perde. Donc et loko bunga te polo bi bo lié les sous. OK. Engelo baké na ko zo bana bato te na keta mola. Ata acte un peu surtout salinza mo se pelate. Donc transport c'est pas une obligation. Très bien. Hier pas na pour les cas ils ont mbongo te en tout cas nzamba limbisa ils ont mbongo te. Nzamba bato to bengawa to so na bango na bon prière. Donc neto sur la neto mission boy toujours côté ya bino sambala mais ça bato zo débat à la délivrer. En tout cas nzamba limbisa côté wana olimbisa pe biso c'est comme ça comprenez malamu te. Mais na sens droit et ça café non. Merci en tout cas papa. C'est ça. En tout cas, comme on a toujours habitude de dire qu'on n'est pas parfait, ceux qui leur ont répété ici Libakou quelque part en tout cas, ne nous tenez pas trop rigueur. Bolimbisa biso, bolimbisa biso. Alors on est là toujours pour parler de la part du Christ car la Bible nous dit, et c'est dans le confession de la bouche qu'on parvient à la justice, mais c'est dans la croyance du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut. Car si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Tozolo baboye, poete, pole et kota.
Ce Tolobi Bouete, Polé et Rokotate. En tout cas, nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Merci, merci en tout cas, merci à vous. Merci pour la patience, merci pour la fidélité. Merci. Yope Onan ou s'abonner, faites comme les autres. Descendez là où juste on a écrit s'abonner, abonnez-vous et cloche marquée dans la cloche pour ne rien manquer de nos notifications. En tout cas, papa Tokomi Nasuka, Soro Kamabison à l'Osamba Suka, nous apprend le Nzamba Pambola Bino Batola, Debiso, la Ngeto Sambe ensemble, Kalayotioloba, Awa, vous allez poser il y a Kosungama prière, l'interprétation, il y a changement au lota qui est au tourmenté, Bengabiso, la piste 143, oui. 85, 88, 17, 579. On a tourné l'ensemble. Tendre Père et Dieu de grâce, bénis tout et chacun de nous, ou à l'ambition émission Oyo, Bambola Pekangola, nous sommes un problème. À l'autre Katenza Bepesa Ndoto, Fongola Mukini Ndoto au nom de Jésus. Au Nio Sunzamba l'autre que Bungaka, Nzambe Tata mo santo na Zonisiango, na Kombo Yesu. Au Nio Sunzambe, à l'autre Kassene mon Dieu, na Kutana Kanaba échec, à Kutana Bakomba, na Kwesi Bakomba, na Kwesi échec, au nom de Jésus-Christ, na Kombo Nesmasi Atolobi. Amen, Amen, Amen. Amen. En tout cas, on se revoit à la prochaine numéro. Restez branchés dans votre chaîne IASP Média, la chaîne qui nous édifie. Au revoir. La chaîne qui vous édifie.